Joyeux Noël à tout le monde. Merci beaucoup. Nous sommes sur www.diaspora-rdc.com. Donna Konde, toujours pour votre émission Donna l'actualité. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Toujours les soifs de vous servir, de vous informer. N'engez à la kaka. Souci na bicho à la bino vous allez informer. Bisoto ou informer bino à la bon. Alors, babi joyeux Noël à bino sonné na utsa loba. Information exigée biso. Yako solo la koluka bana ban information bana ban actualité. Raison pour laquelle bon moni biso awa toza na l'un des soldats l'un des soldats de Félix Oisé quoi. Il est ici avec nous, c'est avec lui qu'on va entretenir pendant 10 à 15 minutes. À qui je dis déjà bonjour artiste. Bonjour Donna Konde, bonjour Joyeux Noël na Batnyos Bazola Ngabiso. Bonne santé. Par la grâce de Dieu ça va, santé kitoko. Merci Masepeli. Depuis Baoutaki Angola, nazo luka vraiment moyen na kutana ba artiste, moyen na kutana ba grand chanteur, ba musicien, mais nazo ki occasion raison pour laquelle PC biso occasion to kutana lelo alors to solama muki kaka to ba mambangolé les kaki ndenge nini tout ça oui poto ba artiste. Ni ça là que non yo oya au moins avant mouvement yo comme dans Kinshasa. C'était tiens quoi. Bon, Zala qui dit à santé dérangeait avec moi muki. Oui biso na musala vraiment biso mais c'est Google ayib sara biso sorozo bela ya bela si comme musala et considéré toi une mission de service santé tungisi mais je travaillais toujours malgré santé agibienté papa moni mina que moi no soda nanga azana volonté na travailler tant aussi si musala et puis na sala clip nanga lisu kuna clip à technologie on a un album I Love You deuxième mon acha na kata culture pays na sala clip nanga kuna et tant kuna sisi ka clip mais c'est Google a bengi bata bureau directeur neni maître Jim bo tchaye un avion batchenga un avion nazonga une semaine avant pour la santé mais maintenant là ça va vraiment kitoko. Mais c'est que surtout comprendre bien ça la production msusu oyo joie qui te kuna Angola. Non donc ça dit to bet aussi ça na ba production et le tarda qui biso sous moi mkezai to ça ba clip to sali clip na ngai technologie et puis moi ça na ngai Francis Bokeli et pas sali clip anze monnaie WhatsApp et ça réalisé kuna en Angola. Donc bah raison ça y on tente aussi si musala na to tikala kozela jour to reçoit avion to zonga et maintenant il ça là que ngai na bimi avant mais musala c'est si là c'est ça quoi. Mais ce qui est important là que non musala bokende là qui au sala qui en déjà maladie a ko déranger. Alors résumer les biso tournage kuna et les kanenge ni ba production kuna na Angola. Est-ce que les gars qui mandeng zala qui prévu bien moi koko zala qui? Bon musala les gars qui bien premier concert au Kotaki le 11 des Alaki Atlantico, to beta qui na signé Atlantico, na Angolais qui tombé. Après on a toyé ko beta na Mabor, to beti na Mabor na terrain Malia, to beta qui on a vraiment la pesiba na Imbonde Mbote et le cas qui bien. Troisième concert to beta qui na signé Africa et quatrième concert to ko beta na na Petrangol on a pekaka. Donc to beta au moins 5 concerts. Sixième concert des Alaki pour nous revoir et on to beta que pas maman Monique na Luanda. On est aïkara na esengo kara ke musale l'équipe bien bon concert de revoir to yeka pa Monique na Luanda wana no moni ba Gilles Makaya bazalaki donc to beti ba Xavier Lopez ba Trésor Kinika tout le monde était là to beti dernier concert et puis c'est ça quoi musale les gars est bien en tout cas rendement kitoko maramtu kitoko talara culture pays lokolo boko mais c'est Google les gars. Cédric Chamuna na Angola mbote na yo star biso ba source na biso depuis Angola ba bengi biso ba informer biso ba lobby ba mbisi awazi quoi culture pays vi mobimba bazala ki longer bien té mais yo na habité ça mamba solo to mamba lokuta source ko ça raté ah source ko ça na ngote me bateau ma solo bi Cédric nani Cédric Chamuna ouais. Cédric Chamuna na pio mbote a trésor zore mobali pichu d'or mboko vraiment na Angola wana au moins soro na Luanda na place ba benga Petrangol wana ezaka le roi gitambo ya le roi bandal hôtel otolala e comme nango sodophile hôtel la pacha batutu ba bien en Angola d'ailleurs na pesi gérant Faustin Muzingu Mbote grand gérant hôtel ya classe ya danger hôtel la misi keza na jacuzzi tolala wana tango to komaki tolala nyo wana pendant 2 semaines et après toyoko kene hôtel ya Alex Fumuti na Viana Ashram yebisanga siko bato tout ban Angola ba yebi hôtel na tangi wana au contraire kutu biso culture pays vi mon satère biso biloba lobati comprendre mamsu ba lo bien ba se tromper na ba orchestre poto uti kuna moi mingi ba se tromper donc ba biso orchestre wana pour biso d'abord mais c'est Google alingana en qualité tanding orchestre beta na Olympia afuta Olympia yemo pa afuta hôtel ya cher na poto ozo comprendre
wana ba producteur ba sala mais il y a des artistes mais à sala yango donc na Luanda tu auras bien logé to liara bien marambutu bien quoi c'est ça quoi alors na Luanda bozaki na combien de production to beti 6 concerts donc ça dire 5 concerts 6e concert za ika bon ma Monique na Luanda le rôle la donne Monica et na monsieur Google et kenda na kitoko bon ça va Google monstre moi concert de revoir donc on les a gagné boya moi gondo moi ketch banika na lati boy moi swagal ndoule to bete pas ma Monique na Luanda on a des concert de revoir mais normalement to livrer 5 concerts et puis to sali na ba clip kuna donc c'est ça quoi donc bino bobeti 5 concerts na Luanda 3 concerts bobeti on a ba terrasse moi mike et puis 2 concerts de bobeti on a ba sala minene non soko tuni Atlantico Atlantico eza sali ya munene na kati ya Luanda Atlantico ya liboso ya mibale tobeti na mabord na terrain ya Malia na mabord mibale ka on est non nazokende ya misatu na Ciné Africa eza na cidade donc na ville na Ciné Africa eza donc eza na ville eza ba place likolo ti na se eza grande salle eza ya munene ozo comprendre 3e concert ozo comprendre c'est bon 4e concert to yoko beta place on a pesi moto na tembe moto héritier watanabe abetaki na Petrangol na pardon na commune on ni yango suna bosani kombo nango 4e concert to betaki on ezapeka la place amnene donc tant que se préparer qui poto que netant mais c'est Google azoloba maramongola o est important mais en est très important parce que to se préparer qui to beta bisiko aminene qui tu pays biso to bata chorégraphie boyebi à part koyemba to bata chorégraphie donc to linga ba sala wana minene on sala biso bien pour to pesa ngo valeur nango quoi po yoyebi ka biso chorégraphie ne chorégraphie to beti ba sala minene et pas maman Monique yoyebi ka nganda Monique na Luanda solo ki kuna te seke oyaki Luanda te wana nde ezaki mo loro de revoir moi gondo kara moi nini bat baye wana to sepeli to yembi to bini et puis c'était ça quoi. Nous devons comprendre que nous avons démenti le sur le culture pays vie bazala qui m'a élongé culture pays vie avec un basal amitié y est mon qui sur place à bête qui va concert n'y a sur ba bête dans Londres à démentir en gros c'est faux et archi faux et ce qui est sûr c'est que non à pesina ba combo basal alors c'est très important et alors c'est comment que ne faire na souka pour cette émission to comme ici qu'on a niveau na deuxième chanson na yo yo signé na kata culture pays to comme na niveau ni merci niveau ni sur Cécilie donc on est dans le DVD c'est comme Kinshasa parce que batinda ki fa to msa coffret Fimbo ezaki bonus album I Love You Fimbo Mikolo rien à dire Fimbo ezaki lokola bonus album I Love You alors neto sali coffret à nini nyonso donc s'il vous plaît na katiote obi ke film wana beti koleka na album oh mais ça kana katiti eza générique eza bonus kasi bonus mais kana kati I Love You ya mande ko longola bino soni ezali soni pe ezali te poto si c'est no ba clip te on moi tout ça promotion m'a ramené sur la guité alors nde DVD yesikoyo première chanson nga boye bezara jeu de dame na tchara na dame na Eva et maintenant na technologie na I Love You bomo na clip na on a sali on Angola na Luanda s'il vous plaît et l'équipe bien lokola coffret yé to banda sikoyo promotion na banzembo na nyonso ya makambutu po audio bat bana ba taxi na ba voiture bazoyo quand même bato même souvent ba parler ba se détendre DVD a quitté donc DVD est déjà rassurez-vous que promotion sikoyo bandit to bandit sikoyo promotion donc to ke na bino na ba fête donc nyonso kara to ke I Love You Fimbo makambutu tout c'est ça quoi. C'est un jeu qui des coups de feu depuis confrère nanga Peggy Bolombo na Maroc masananga ya bomwana journaliste okolanga depuis Maroc Peggy Bolombo étoile d'or mbote na yo abaki non soki na yambi yo na bisa yo opesa contact na parce que batu baluka comment ko atteindre contact no masana ngote oh nyonso nga contacter Karsini Luzubu yeyo Karsini Luzubu soda na mino sepeli samino na ba mondele ya kumba bibilia maté à l'amour du prochain na yo sepeli sabino suna ba Alex Umuti piège d'amour ne kanginga. Oh non 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 non. Tango leki wana esiko sepe sabino. Pona bolamu ya bébé. Bazole sae azolela. Pona bolamu na ye. Boyoka technologie. Masalanga tendresse. Tendresse le tout la masalanga artiste mouné na mboko vraiment. Aibi maramna zoloba. Aimé dollar vraiment bureau mobimba Patrick Dinanga. Batunanga staff nanga ba soutenir toi boto nandal tout ça deux pas de chez moi quoi pour nous avoir contact nanga yeza 082 0070 753 plus 243 82 0070
753. Là, c'est mon numéro. Quand vous allez appeler, vous aurez Karsini Luzubu. Facebook, Karsini Luzubu Nde Zalara. Na poto na pesi mbote pas ve na boambo ma palanga na ve na ngai. Maïmo na facile à garer. Malolo, Loris, la Congolaise, bango tout baza awa. Sera mutema na on sentir comme Mikolo. Donc c'est bon quoi. Depuis Tunzuzi, Bijou Mboma, Élysée Mboma, na bosani binote, Eric Tezo l'intemporel. Soy na bosani na ebite ba ila poison na mela na ngaka vraiment ba ila poison na mela. Ngana ngafana clôturer na émission. To kabana moi morceau ya mukie na oya ya ndi mwasika o. Ah, ya. Moi morceau mukie. Yo moko bandaki otonganda kwa bolingo. Ndenge nini otiki yango inacheve. Ya kosilisa ndako na kota Eric Nzinga bolingo ya tozi bondonga ye Chéri na ngai Eric Nzinga yozali cité d'amour Yongwanzu nanga pona ba pièce motema Technologie oyo esilisaka ngai mayele Mapapu na ngai ekumbaka nga na likolo. Vraiment, on est à technologie, boyoka, bon mon a image à qualité na salango libanda s'il vous plaît. Pour boebi orchestre na biso, tout ça na mission mi balé na poto, moi en Allemagne Fleury Fleur, na PC Mote, Junior Wendo na France, na Paris. Yé bango pe basala clip kuna et enfin biso beto sali on s'est dit bon na divertissement ya ba site au Angola, au ya poto, Allemagne, Paris donc c'est ça quoi. Donc c'est ça. Vous venez de comprendre qu'il y a un enjeu aussi pour vous, c'est lui qu'on appelle l'un des soldats à Kitura PIV. Ma soldat Makasi à Kitura PIV. Merci à celui qu'on appelle DT Dieu de Ntimba, coaching Elengi, petit nanga Jérémy Makaya. Il s'appelle Apachango depuis Paris, Leli. Apachango depuis Paris, Babi, on a été là, Mafumbe, Yao Yango. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Peggy Bolombo. Ah, Obi Bolombo, Obi que. Oui, na vendem na parlé boy. Na PC mote madame Nangai Sarah Luzubu vraiment femme ba honora DT DT on en a ebisa yo to kutana mais c'est un garçon hein. Vraiment. Ah mais dégâts papa, dégâts. Et puis tout nanga côté ngandeni a côté ngona français vraiment akoyeba lo bal fala vraiment. Jérémy Makaya. Kasi yepa ko chaki mesko DT ndesi ko tanga kangaki makambongo na leli. Vraiment tard on a sepeli quoi et ça linga bien. En tout cas merci beaucoup. En tout cas c'est la fin de cette émission. Retrouvez-moi dans un autre numéro. Donna Condé, donnant l'actualité toujours sauf de vous servir. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Je vais la photo. Merci. Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.